Allez, cause de la présence là. La musique. Mama, aïe. Allez, Robeta Mavo, Robeta. Miséricorde. Miséricorde. La discipline, l'obéissance et l'amour fraternel. C'est lui qui est capable de prier. Est capable de tout. Toyamba kabapaya denge nini. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Allez, Tobeti Mabo. Tokoti, 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 tokoti.
on s'est dit, en tant que fondation, pour tout ça, qui ça s'attire, tout ça, RDCT, tout ça, partout. Tout ça à Londres, tout ça en Afrique du Sud, tout ça en France, tout ça en Belgique, tout ça en Australie, on est un peu élargi. Donc, en tant que coordonnatrice au niveau de la RDC, Pessa Kimbela, c'est là qui vraiment, dans le journal le 24 à Lilo, on a profité de la on a yaki Nathalie ndenge bana bayambi on dirait to mesana na bango on dirait to zala na bango donc basala biso moi avec un chaud au cœur to talibana parce qu'on avait déjà prévu dans notre agenda dans notre calendrier de faire une fête avec les orphelins, fêter Noël avec les orphelins. On se disait Seigneur pour guider Busso, Wapi, pour orphelinat et Zahar, mais gloire soit rendue à Dieu, il nous a guidés ici, lui qui est le maître de temps et de circonstances, on ne peut que le louer. Parce qu'il y a Awa, comme on a dit, on s'est dit, tokofete na bana elongo yango lelo toye biso moko ba mama totie maboko na cuisine totoki toziki tolobi au nom de nos enfants il faut tosepelisa bango et tosuki kaka wana te tokaniseli bango po fête ya Noël qui dit fête des enfants moi sapato fo ezala moi elamba esalaka mpe malamu koleka donc mwana monaka mpo bavoisin te à mon appel qui est ngapé va s'occuper n'angaï. Donc ce ne sont pas des enfants qu'on a abandonnés, on est là. La fondation 2FI pense aux orphelins. Yango toye pour fêter ensemble, to lier ensemble, to pin ensemble pour namo déjà banana on dit ba on les kangala robin. Pour namo déjà modèle va prêt à copina. Donc tout ça compétition à bango. Donc c'est la fête. C'est la fête, raison pour laquelle on est là. Voilà, merci. On est très ravis d'être ici par rapport à votre assistance. J'ai toujours dit que dans la vie, il y a des autres où mais dans la vie, nous avons des catégories des orphelins. Première catégorie, nous allons être cher mais Zamba Sali grâce. Va retrouver famille na bango élargie peut-être bazala qui bien encadré batang ici bango classe ya bien le babali bazaba responsable bazo foutela et bazana bana bato lolenge wana ndeto benga bango ba orphelin responsable. Mais deuxième catégorie tozali na ba orphelin o to bengi enfant abandonné. Enfant abandonné ezanaki enfant abandonné ezali mwana oyo ayebi ni famille naye ayebi ni papa naye peut-être que par exemple un enfant de le quotidien dont mususu na ba tinel le quotidien mwana na tinel boye mwana lolenge wana abungisi 85% ya récit ta vie et soki bato mitema ya mawa bache bango misute viezana sans côté lolenge ya fondation debout femmes utiles. Vous savez, la Bible nous dit ceci. Dans Psaume 41, le premier verset, la Bible nous dit « Celui qui s'intéresse aux pauvres, car au jour du malheur, l'Éternel en délivre, le Seigneur les garde et lui conserve la vie. Il le tuerait sur la terre, tu ne les livreras pas au bon plaisir de ses ennemis. Même sur les lits de douleur, tu les soulages de toutes ses maladies. » C'est-à-dire quoi? Zambo yakela likolo na se azali moko représentant le père des orphelins et le mari des veuves et quiconque abrakaka miso na ye likolo ya bofele nzambe wana akobaka kokiye na ye lolenge mpe nzambe oyo ndenge kaka fondation debout femme utile baye korendre bano visite basepeli ke journée ya bana basangana na bana basepela na bana balia bamela na bana nalobaka à tout moment que kokaba ezalaka eloko balakisa na mutu te ezalaka ile babota makalongo lolenge ya bamama na biso bazali awa ezolakisa ke nzambe asali arsenal ya bato baza na bon cœur
Ndenge Bible Zolo Banabiso dans Matthieu chapitre 5, le verset 7. Et ceux qui ont le cœur pur, car ce sont eux qui verront le royaume de Dieu. Et c'est mon bateau yobaza mitema malamu. Bible le dit très bien, mitema malamu. Parce que un bon cœur, c'est celui-là qui détermine ce que nous doit s'en aller. Oyoza na kati ya mutu. Bon mutu oyazalaka nango na kati na yemo na nakate. Mais na nzela ba acte. Ndeto yebaka kete mutu asa motema malamu. Nous pouvons prendre même un exemple typique. Et ça n'a pas de moko baobeta bale, mais moko tiré bale, papa moko azoleka. Et yeux ne lamba, et bébé si lamba. Papa na lanzi bale, akangi yango, apansi yango. Bato baza pembeni, pour le baquet tata na sambelanti. Mais tato mususu azoleka, bana babeti bale, et bébé si lamba. Azui bale wana kangi yango, abengi bana. Et bisi bango bimbala sima. So bozo beta bale, bomoni mikolo bazoleka. Bokanga bale. Bato baza pembeni bolo bate papa na sambelaka mais bisika tato ya sambela bango ba monate c'est-à-dire que motema malamu ne déterminaka oyo mutu asana Zamba Pambola fondation debout femmes utile Zamba Pambola bino en dehors il y a exercice ministériel Zamba pesi biso tozawa ba pasteur tozana l'église ndenge tozawa pasteur bazana d'église mais tant que Nzambe abimela ki moko na moko a pesa ki e fardeau wana ya ko yebisa entre nous que non tozwa bana oyo to faire traverser bango prince ndeti na ngai Nzambe yebisa ki ngalobi na nzela na ni ngai no tina ba partenaire et ba partenaire bazana oyo Nzambe tindeli biso boite bana oyo ba se soucier bana oyo bakanisa mingi te bana oyo bazala na ben inquiétude te parce que il y a des fois bana oyo so boyo otala bango te basela mataka bamona kondire baza délaissé mais na ebisaka bana na Nzambe boye bano babwaka na balabala bayeba kite ke babwaka ki bango na maboko ya Yesu lolenge babwaka ka Bartimée na famille na ye parce que Bartimée tellement papa na zalaki na bozwi balingaki te lobi mwana oari a hérité na ba bien ya papa na ye ba bebi saki ye misu be bakamati mwano babwaki na balabala zokande ba yeba kite que Yesu il est le chemin la vie et la vérité voilà Yesu a s'incarné la fondation de nos femmes utiles Yesu a s'incarné katina bango basimba bana oya la miséricorde je salue le président Arnaud Abdullah l'initiateur Pia Likambo oyo asangisi biso ba pasteur apesi biso parole d'honneur na ye et tozalaki convaincu na maloba ya Nzambe oyo parce que approuva ki biso obita Nzambe apesi ndingisa ya kosangisa basali ya Nzambe alobi na biso nini que Nzambe apesaki plus de 58 versets bibliques mais à présenter biso 4 et 4 tokomaki affecté et Nzambe wana abimela talisika bozokana te apambola bino fondation oyo ekende toujours de l'avant fondation oyo Nzambe apanza yango mokili mobimba fondation oyo esukaka kawa te kasi ezala chose moko eko apporte bénédiction na mboka oyo Congo j'ai ainsi prié amen tobeteli Nzambe. On va prier pour les gens qui fondation debout femmes utiles. Tokuti bien orphelinat la miséricorde. Eloko nini namoni pe na biloko boye na bana biloko ebele. Eloko nini motivé bino kwa otala bana. Papa biso toza debout femmes utiles fondation munene. Donc tant que tozo loba debout femmes utiles à travers la femme tozo mona be libota. Donc la fondation Debout Femmes Utiles, na organisation na ye, na président na biso Papa Blaise Landana, par exemple Sika, na mboka mikili, ACP laki. Le bité le journal le 24. Ba mama bokita. Bolukelanga orphelinat oyo. Tokoki kosangana au nom de la fondation Tosepelana Bangolo. Papa c'est vrai, ba orphelinat zebina. Mais natinda ki wa bengi éclairer
à patrouiller, maman Ruth, chargée de projet. À patrouiller, à l'obité. Ah, toza limité, toza na kisenso. Donc, si tozo yawa, to kota ina kata mai. Mutu ke kangami, to tindiki. Ba papa e debout famille, to na ba omitil bazali. Ba kiti ba longoli ba ket, ba koti na mai, ba tindiki mutuka. Poka to koma na kata lesiko. Ozomona comment bolingo yo fondation elakisi. Yango to yi ensemble na libota. Oh bozomona ka échantillon. To sebele papa. Tolobi toya elongo na libota mobimba ya famille miséricorde to fêter. Ko ba orphelin oyo. Bano baza bano ya biso. Nzambe apesi biso. Il faut toya to sangani na bango po baza na société. Balo bateke po to zangi ba parents toza abandonné te. Toza na bango baseka lelo na ye il faut babina balemba balemba toyeka balia te mais toyepe balala ah ozomona papa ba partenaire na biso mutu nyonso na poto na Australie na Londres na Belgique na France na Afrique du Sud mutu nyonso aningisi poche na ye po nini to sepela na bana miséricorde yango moni biso fondation de vous famille nzamba pombola bino biso pe toli bon samaritain na famille dans nzo sala mosala moko vraiment nzamba sala ngolu ngokuta na tete to sola so kitoko kona koleka ko et puis en un mois à cause ça biso nini na ko sala awa. Bonjour madame. Bonjour papa. On vous appelle comment? Moi c'est maman Kikina. Le nom de la famille c'est la famille Luzi. Donc je prends le nom de mari. Maman Kikina Poubi. Donc je suis la coordonnatrice générale de la fondation Debout Femmes Utiles au niveau de la RDC. Voilà, Debout Femmes Utiles. Elle existe, la fondation en question existe depuis combien de temps? Ah papa, Debout Femmes Utiles. Fondation yo na benga raé mwana mukina makamba mikolo aza mwana mukina âge mais aza makamba mikolo penza. Donc la fondation est à ce jour le 19 novembre. Ça c'est vraiment bien en français. Le 19 novembre donc azakaka une année. Donc nous avons une année et demie. Mwana une année makamba mikolo. Mwana une année et demie makamba mikolo. D'accord, qu'est-ce qui vous a motivé aujourd'hui? Parce que la monnaie est qu'est-ce qui vous a motivé? Pourquoi distance? Pourtant il y a beaucoup d'orphelinats tout autour, il y a des oui, papa Ndengo Yomoko, Debout Femmes Utiles, la fondation a une structure bien organisée. Dans le planning de Salaki annuel, on avait prévu que à la fin de l'année, pour fêter l'orphelin. Ils avaient été déjà prévus. Mais on se disait que pour fêter l'orphelinat, l'orphelinat est évolué comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ça là qu'on a sillonné un peu partout, visité l'orphelinat, ah ouais, biso touti bandala, et ça on a limité tout ça na kisisi, musika. Donc pour vous dire combien la fondation a ça la recherche moko profond, a ça la marambolikolo likolote. Donc to fouiller totali, to yeti a poto yoka kama sango, to le but to comme, to tenter peut-être aventure, to comme. Mais tant on a commis, na moni structure ango, na moni organisation, na moni bana. Et on a été très motivés. Comme on a bana, le lenge bayamba kibiso, le lenge bazali, on s'est dit non. Na le lenge bano yo, il faut to me makoseka na bango e comme mobile. Yangwana, na pesi rapport na ngai, na hiérarchie na biso, na président na biso papa Blaise Landana, et si Kazali na Londres.
alobi mama yo ndoza misu na biso oyo lobi yango tosa une confiance. Oui, papa nani na Londres? Papa Blaise Landana. Papa Blaise Landana. Je pense que vous aurez dans la vidéo. Moi je tiens à vous féliciter. Mais j'ai appris que à mon côté vous avez la partenaire basé belé. Parce que moi l'ombango au côté baliké belé to yebi. Papa ne va remis ça que pour la paix encourager. En tout cas papa quand ndengo moko lobi po fondation na biso yo toi monene toi penda libota monene. Toza pratiquement partout. Et on a eu ce qui on est bandeli moi na moké mais na makambo mikolo. Donc papa na biso papa Blaise Landana na benga ke papa mais na motema ba maman. Et pour kotala papa modèle oyo na motema oyo non papa ma motema ba maman nzamba pambola esika zali parce que c'est lui qui a pris l'initiation ya organisation oyo donc nzamba pambola ye nzamba pesa ye ebele afongolele ba porte ebele azaka ka ye mokoti pembeni na ye oyo bengaka cofondatrice mama bana mama Elodie nzamba pambola epebele mama Elodie Mbelo nzamba pambola sikozali donc mama Florence mama Lolo Tambu donc bango nyonso wana ba cofondatrice ya Debout Famille tosuki ka wana te toza suna ba partenaire na biso ba o balobi te biso bino moko bokokoka makambo te biso pe toye tosangana ensemble pour baloba musapi moko et ce voilà que l'ongiti donc baza toza en Angleterre toza na maman Henriette maman Béatrice papa Rigo na biso papa Jacques papa Chirac maman Betty papa Tony Wembi papa Benny pasteur Malou maman Eve Simba, maman Candy, maman Germaine, maman Rita, maman Angèle. Na Belgique, wana tozali kwa na Angleterre. Belgique soko kiti. Yemei. Tozala maman Patricia. Maman oyoyo. Alobi te, bana bakonga, bakotamba makolongulu te. Il faut bana balata silo kwa ya makolo, balata mo elamba. Et ça la moi bien. Maman Béatrice, maman la biso bijou, le bangoupou. Nzamba mona yo ebele. C'est une femme oyo, aza trop sensible na makambwa ya fondation. Nzamba mona yo ebele. Maman Patricia, nzamba mona yo. Na France, toza na maman Agnès Kapinga, toza na maman Laetitia Mbelo, toza na maman Christiane. Toi na papa JR. Vraiment. Tolongwe sous na Belgique, toke na Canada. Maman Sylvie Mayo, maman bala la kate pour na fondation. Moins de likambu bateleni, balobi biso. Maman Sylvie Mayo, nzamba pambola yo. Na Allemagne, maman Brigitte, nzamba pambola yo ebele. Toke na Roumanie, tantine Elodie, nzamba mona yo. Australie, papa Francis, nzamba mona yo. Papa Francis Kilanga, nzamba mona yo na oyo zo. Na Afrique du Sud, maman Sylvie Kamanda, nzambe apambola yo. Mais na RDC Congo, bisika makambo pe ezolambama. Bamaba. Toza na papa Jean-Claude Luzolo, nzambe amona ye. Aza papa oyo alala kate pona orphelinat. Alala kate pona magamba Debout Famille. Ata mukie ako bouger calendrier na ye économique. Alobi fona tcha lobo. Rappelez vous comment on est nani? Papa Jean-Claude nzamba mona yo. Papa Jean-Claude Luzolo. Papa Jean-Claude Luzolo nzambe amona yo. Dans le Kinshasa mboka de difficulté. Quand même je sens que au boujaka. Ça c'est une très bonne chose. Vraiment. Et puis que vous allez tellement ébélé dans Mokili Mobimba. Je pense qu'on ne sera pas de tout le monde ici. Tu ressens l'effort, tu ressens comment on a bien la bande passante. Pour l'équipe tellement ébélé, je le sens. Ok? Désormais, BM TV Télévision, partenaire à Nabino, pour notre Panja Sango, partout à travers le monde, pour Bandako Djala Djala, on tout. BM TV avec Brigitte Maya, en direct, il y a Cologne.
Maman pour tous ceux qui sont là, au Kenda, nous sommes dans le système il y a 21h, ma soeur est là. Par exemple, au Sika, dernier récemment, ma partenaire, nous sommes dans le système. En tout cas, na koloba kaka Debout Femme Utile, la fondation eza wana pona biso nyonso. Ma porte nango eza kofungana. Musala kosala eza monene. Nazo pesa mbela, nazo bwaka mbela. Ba maman, ba papa, bino bolingi bo se joindre encore na biso boya. Ba porte na biso eza ya kofungama. Fondation Debout Femme Utile, c'est une famille. Toloba na kata famille, one love. Toloba nini? One love. Toloba nini? One love. Dans la kata fondation Debout Femme Utile, one love. Ba maman, ba papa, ba oyo ba kolanda ngai. Oyo baza intéressé pour ba kotia loboko mais d'association, vous êtes le bienvenu, vous êtes la bienvenue. Fondation Nabino Yangoyo. Ozarana poso sunga, ozarana poso sala. Peut-être tout le monde a kandengani na kobanda likambo yote. La fondation est là pour vous. Soko okoya ensemble, to sepelisa moto, to changer image à mokili, to changer image à batu. Et kozala malamu mingi. Parce que za musala o nzambe atindi biso na mokili. To sala bolamu. Toko sala bolamu peut-être na yo moko boye ozomona te ko banda ona ndenge nini mais yaka ensemble dans la famille toko sala yango enzamba kozala akozolo kumu na yango. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je pense que Tolandi peut te comprendre. Partout. Bangoyo bamamo. Namoko na okokananga pe makambo mais protocole à Télémi, chargé de projet à Télémi, chargé des affaires sociales à Télémi, maintenance à Télémi, logistique à Télémi, même salon Oyo et Salemi. Vraiment mes remerciements à toute la famille de FI. Au niveau de la RDC, Zamba Pambola Bino, Apesabino sous Makasi à Koleka. Chaque fois que tu as une initiative, Télémi, tu as une Moussala. Zamba Pambola Bino, et Bélé. Diaspora, Angola, Tokoya. La presse de la diaspora, yo nos Zolanda, donc tu senti Angola, le Lokamakasi. Pour le RDC, il est Lokamakasi. Mais na ligne au prouver biso, que bino pe boa makasi. Merci beaucoup. On va prier. On ferme les yeux.
Tu as rendu possible ce jour. Toi qui as permis que ces enfants aient de quoi manger, aient de quoi se vêtir. Père, à toi seul la gloire et l'honneur. Nous te soumettons tout ce qui comprend de Saint-Domingue. Laisse que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de toutes choses. Que le Saint-Esprit, oh Dieu, puisse nous suivre avec nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ces enfants soient bénis, que ces enfants soient favorisés à tous égards, parce que le Père nous donnera. Père, bénis ces enfants dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons encore Alléluia.
Yesu. Amen. Olokotinga kati na nzela okolinga mafuta na yo oyo bolingo monene Yesu. Amen. Alleluia. Nalingi okende kopambola bamama oyo. Nalingi oloba maloba moko. Mais maloba ezosanga mukusa bazala mitu bazala mikila te. Soki bakotanga bato bapambwama na Congo babima mpe na fondation oyo. Soki bato bakopambwama na mboka mpe na mikili misusu babima mpe na fondation oyo. Yo oyo mwana bitike bisika ozali esengo bamama bapesi biso nani akoki kosala soki Yesu te. Nalingi ozwa kanda ya molimo osopela bango bénédiction, osopela bango bénédiction, bikuke efongwama. Alléluia. Nalingi mwana bitike moko asambela tobonde na kombo na Yesu. Alléluia Seigneur. Merci Seigneur. Bénis cette fondation, bénis cette fondation, il soit toujours debout. Tirez le feu. Les dieux des orphelins, les maris des veuves. Wapi meve opamboli ba mama ona nkonyo toyoki libonde. Yo protéger bango mon sang salola ya we sécuriser bango ko de banyatema ko na bango atia ko zonga bango bensela nda bango mon sang salola kolo yo pambola bango mon sang sécuriser bango baza mtumba mikila te mon sang salola yo pambola bana bango sécuriser bango kolo yo pambola bango sécuriser bango na mtso pamba bandibota bango papa bandekora bango sécuriser bango o bandolo kama bala pe bandolo kama bota pisa sala mon sang salola yo bomba bango sécuriser bango onya sando luka bango tika kutana yo mosantalola onya sako luka bango yawe yo kutana yo mosantalola ya mosantalola bango bango. Amen. Amen. Tobete nzambe. Maman merci. To continue sengo makashi na bibi. Kotiki bino na kimia Yesu. Amen. Esengoyo Yesu amemika kisikoyo edemere. Mutu moko talelisa bino. Mutu moko talobake boza mikila. Boza mitu. Parce que boza très utile na royaume Nzambe. Nzamba yebi moko na bino. Nzamba za na destinée ya kitoko moko na bino. Mutu moko te pozangi tato zangi mama lobake ozelo kopamba. Na eko rassurer yo ke Nzamba yebi. Parce que Nzamba yebi yo okoseka na mfo. Amen. Okopamba manamfo. Amen. Pesema mena bien. Amen. Pamba manamfo. Amen. Sala bato basala ba histoire minene na mokimba zala ba orphelin. Parce que babengami le père des orphelins. Amen. Sala ka yo za mwana ya Nzambe. Yo le yebi yo. Est-ce que yo faut échouer? Yango na ebisio tambola kana mentalité ke oza molongi. Est-ce que balongi bango beta maboko? Merci. Ayo. Il est 18h. Thank you.